Juliette Sombe. Maman, les jours à la finale, la pousse, la vie va être solo, c'est vrai que ça la passe. Mais moi, non, je vais faire ça. Je vais faire ça. Pour y aller, c'est ça. Pour y aller, c'est ça. Yo, j'allais par rapport à nous, on a besoin de ça. Voilà, maman, nae, pour aboutir. Mwana liboso. Mwana liboso. Bon. Et j'ai là qui n'a pas d'engagé. Si tu commences à être pour tout ça, pour tout y a beaucoup de fois, il y a qui là vous savez ça, on a là quoi, vous solo, il y a qui ça sur notre Oui, nanda ku dimanche. Nous solo de ségué, mais avant il y a pas une maman fièvre nanda. Ndega ba fièvre mikolo ndezo yana. Sila ki na maman fièvre. Ka bana ndem ba continuer item ba moto legi mingi na bana. Bazali na banemi, mais bana mbela ba kisi na bango. To fanda ki to solo le pe to le. C'est bon. On a bisi ba mo sa bokende bino wana ipen. Ere pusani. To kendeki. To tiki bango na re ba zui transport ba ke. Comment on a ba tongo ya ba 2 heures à tongo na mon téléphone ni buto yamba ta téléphone tu pose ça nga somme maramo na monika mteme na ya maji téléphone na yamba boyo yo mama na pulu ba nga mama na pulu boya na hôpital ya na monga fula kuna mwana yapi na sérieusement malade mais ba ça ku fengine na boy ko bisa kinda ku fengine ngapela leo wana leo robato okene na mboko ikoma na bakulu na 2 donc ya la passe bon to bani pe intercession leo wana to bani bonde la ti 5 heures juste le ko kaki ngana ndeko nae na leki wanga to meme to keti na hôpital to kuna na hôpital na wota na musika na moni batu batondi ebele nga biage na moni ka penza ali susute to bando le la tina nde to komaki basali ba formalité nyonso sibe to kozonga leki ya mobile na ba mususu bakende kosala makambo mususu etikalaki wana tokomi ana ndako tokomi ana ndako okoma tokomi na ndako batuni biso na bandeko na ye basangana na bango batisi batuni okotika ya totiki kuna bango bakolongola ebembe kuna bakotia sukulu nde tolo bango ana 50 nde ti pe tomofana bino mna olingola bamingi te mpa nazosanti bien te nde naza malade avant nde nasali bafièvre makasi lobi bafièvre makasi le na habité faire asasa examen lobi so on a nazwa traitement senti ma bien mtema mais toujours confirmation c'est vrai qu'il y a une nouvelle maman mais batini kata masolo balinaki bana mikana ngombe ko yeba pour la biso pour la qualité va peut-être physiquement tout le monde a été mais atikana na mtu ya batoko baki mekuli moni pour yo na yebo ma face à moi juste pour tangu ya balaki makambo na ya être utani tunagina mwana oshipo akumi ko nyeko na kuzala kizinga epano ezala kino ningi sinote nalelaka okumusala bondeni pa peut-être wana basala ya liboso na monaka oyaki ya nani jino la nde bambaka na mabele apakolaka bazelo wana vraiment na benga bondeni makambo théâtre bondeni vraiment baba mimi na sibo wao beto benda bondeni mama okipete wana ka théâtre mais otala benda boya tala na epo na bomwana na yo benda film nga mona bomwana omona zotia bena lo lemde nga na otia na mama okima mama tala mona na ladi na siliki na bosala bote
wani yali lisumu so sala ndenge wana abana ko mekola ngo mingi donc ça veut dire que likamuna ezalaki nango depuis likamuna ya pendani naye etenda imite mutu asala o nini wana mpenza yalaki mpenza nini nzambe mpenza apesaki likabo wana nde namona télévision moni doya moto baforcaka yango teke nde te osala meme nde tobotaka bana ete nde mwana ye moko aponaka eloko na ye oyo akoki kosala na vie ete nde parent oloba nde bapapa na biso kala bayaki te nga nalingi osalaka métier boye o nga nalingi osala eloko boye te likabo wana ndenge nzambe atalisi ye yango wana ya kosala okoforce moto te nga nalingi yango te me te olobi ndenge nini ndenge deja motema na yeka na eloko wana nana continue me nayoki ana pasi na mokoka te ana pasi moko kosangana te pasi po mpenza dimanche tozalaki na ye lendi mitakufa donc nakoyeba te nakokanisa donc nakosala befort ya kokanisa mpena nakoyeba te nzambe ka ye ngonda yebi mabomba miona mpe ya nzambe bakoko balisete na oyo moselaki nde na ndako baya mibale oyo aboteki pemene baso 5 tanu charge wana moko amesala na bana na ye soki ebela charge wana tata na bango mpesa kufa tata na bango banda kufa 7 ans na sa mabele afena koselikela likambo oyo okomonaki okosilika nango te likambo okosika nango te epa ya moto likambo ye ayaki moto moko atundwaka ne moto te ye asekisaka ne kaka bato bana ndenge bana kokola me nde soki oseli likambo moko mabe wana nde mpesa kosilika atundwa ne moto te moto nyonso azopesa ngo témoignage awa nyonso azopesa témoignage awa nde toa na mokili bamosusu bakolinga bamosusu bakolinga yo te moto moko te aka 100%. Nde basolaki tokozela ali mwana ye mpe na batata na ye te kozela batata na ele bakoya nde tokoyoka nde bakosola batata na bakoya nde tokoyoka nde bakosola mama olobi likambo mwa moto aza mpe na batata na ye me mingi tozomona ezosala lokola mokumba ngo ezozongela kaka yo banda makambo ekweyaki bato bazoya kaka bisika yo ozali elingi kotalisa nano te bomi avant mpe ya kufa yo nde moto mosuka mpenza atikali komona po ayaki kofanda na yo journée mobimba oyo asekisi yo boye ti akimi ntango akufi bato bazoya kofanda kaka bisika oyo ofandi nde esamela ya bomo meme ayaki awa ke akutana na ngai papa lokola ya susu te me oyo bape pemeni bazali mpona meme kutu papa na ye aza te bandeko mosusu baza te me aya mpe so na bandeko oyo tobengaki lelo oyo tata akufi bon bandeko nde bazali
so bandeko bazali te mais bana bandeko ne bazali bango wana bakoma batata soki to bana kozela bango bawaya lobi tosola na bango batineli maloba bawaya lobi tosola na bango bandeko na ye ya niveau mosala lobi na oni bandeko niveau mosala ninga na ye wa bandeko kosala masano mosala théâtre basolo nini mpona moni bango baza tosolisi bango mwa mingi bango nde batuna ye biso babe banani batundi bino banani batundi bino te ndenge kaka bamisusu bazoyaka te nde bazoyaka motuna mama ndeni mpona bapapa ndeni mpona biso tolobi te bapapa tozela kaka bazoya nde tokosolola makambo eyela to bango bazwa décision to nini biso nde tozala nde bapapa baya tokoyeba nde tokoya na bango nde tokosolola so tozokomprime mpe bapapa nde toyebisa bango bon ezali boye to boye mpona bana kitamo nde balobaki batia soki na velodrome oyo baso okona ndo kolobalobaka kaka mingi epai na epai po otala nde likambo eyala na ntango likambo so oloba te baninga na ye bamesalaka na ye oyo nyonso bana bolingo na ye tosengi kaka bomoko ezala kimia ezala makambo nyonso eleka na kimia na kosenga pardon mingi makambo nyonso eleka na kimia ongambela biso mpe totika na kimia mpo soki kimia eya te eza mpasi azalaki moninga ya bato nyonso azalaki moninga ya bato nyonso epi ya bakonzi epi ya bakonzi kamela tuto esa na liloba na lelo na baninga na ye na bakonzi na bajakataki bato nyonso to parceke ngongo oyo eza sikoyo likambo ya bato nyonso oyo azalaki motu ya moto nyonso otala biso tu tona kopesa nano ya yo likanisi kopesa nano liloba bayoka nazotala polulu asepesaka moto nyonso polulu eyala bana poto eyala kote nini bakonzi kongo mobimba asepesaka moto nyonso moto tayaki na mwa stress soko atali kaka boya elongoli ya stress donc polulu ayaki kosekisa moto nyonso ayaki na esengo na moto nyonso papa mwana moke mokolo mobange nyonso bana kosepela na polulu to nyonso esasa mobimba baolela polulu ti na étranger bazolela polulu donc nasengi kaka na bino bakonzi asepelisaka bino asalaka honneur ya mboka nyonso mpe natiki mpa na bino nde bokoyeba soki bokokosala ndenge nini tiki nyonso na maboko na bino ngamamene nazoloba tala ebele ya bana wana papa na bango akufa eza mpasi tiki nyonso nyonso asepeli na polulu ayebaka ndeni kokosala tiki nyonso abona nabe napesi bino nyonso merci nao bazolanda merci mingi ndenge bandeko mosusu bazwa kotala biso kokende kozonga okabala mawa na biso napesi merci mingi. Ouais, bonsoir, grand journaliste. Oui, oui. Comment il commence à sensibiliser tout ça? En fait, Masolo a l'élo la pourquoi les alaki dit à quoi? Masolo a l'élo par rapport à l'organisation. Ndeni tori ko honorer mutu na biso, ndeko na biso, star na biso, collègue na biso. Na moto na comment va détail mike. Ya au moto vendre biso sur artiste nyonso. Qu'est-ce qui a été dit? Prise de décision. Bon, toujours nous avons une réunion. Nous allons sur la deuxième réunion. Peut-être ceux qui ont assisté sur la troisième réunion, tout le monde est en paix, ça y est, détail à tout ça. Mais là, toujours moi, je vais mais tout vidé. Moi, je vais dans le bangon, je vais pour accès au bangon, pour nous tous ici, pour nous toujours close dans la réunion. Pour le labotami. Pour la banque suivre la banque galadi ils ont la même alors mon amour aussi la banque là au lieu qu'il y a monté pour décision d'une bon banque ba roy koloba mais azan de kona bango mais azape collègue na biso
mais tokoyoka na bango to retrouver terrain d'attente autour de la masse. Na moni na minute oza combattre oza na série voilà pour na zana matanga pour la couper. Oui, un petit pour ba pe ba ya ramé. Bon, na minute na kokate voix pe bien te moi passe dans la mingongo donc prochaine occasion kaka. Merci beaucoup. Wow. Merci. Bonsoir Fab. Bonsoir. En tout cas, c'est vrai que tu as un moment moko na bino moko totala yo za vraiment triste. Chaque fois que tout le monde a besoin de la réunion, oyo masolo ya poko oyo ekutani bino awa ce qui tenda ke bato bayeba ekozala nini na susu bozana moko na tolingaki tosala comité provisoire ya coordination pour na matanga. C'est-à-dire tokei mwa mingi en ordre dispersé esalaki ba confusion mosusu ekota kota toza même langage te wana moto mosusu apesi information eza en réalité eza bongo te parce que jusque là topesaki date te parce que nanu tokutani na famille te parce que tokutanaki na famille mais bayebisaki biso tokutana na bango lundi mpona to yeba kotia jour oyo kore ekobima ndenge tokosolola na bango. C'est-à-dire bango baza na jour bakopropose biso mpe tolobi jour yango soki eza malamu tokoadopte tomoni ke jour yango te tokopusa mais lelo ezalaki mpona tosala comité provisoire ya coordination ya matanga. C'est-à-dire soki neti makambo ya koloba okomona ngai Maswaku okomona Coquette okomona Zidane na bana basi moto aza na droit ya koloba sur ba contre rendu ya makambo so bonosala ezali Zidane na Coquette na kota bana mibale ezali ngai na Maswaku pour l'instant. Donc après wana tochepe comité ya ba cotisation. C'est-à-dire biso pe photo cotiser bato bakosunga biso oui ba fanatique na biso bazali bakonzi ya mboka bazali mais biso moko pe quand même faut mona symbole. C'est-à-dire biso moko to lela peine de kona biso na mwa muke parce que moto akoya ko salisa yo akuto quand même atana moi eloko mona maboko parce que il est pas ko bakisa et puis a aider dans la dignité aya ko aider te na ndenge ya ko sambwisa yo. OK alors makena kutaki bango bakokaki te ya ngona salisi bango. Donc biso pe tolingaki ke toyokana déjà na côté ya cotisation ndeko na biso Fatou na Blandine Mafuta bazozo ba cotisation ya mwa muke biso tokozala nango soki mosusu ekoya parce que tolingi après matanga mwa mongo ekotikala tozwa ta symbole topesi mama ya bashiko de façon que bana ya shiko bazwa ta mwa moyen ya kotanga potala kaka papa kufi na moment ba fête bazui même matata mwa kufi te parce que corps ya papa na bango ezala mort. Bon, surtout tena mo musika poto ete ke oza trop pris masolo ezali ya mwa ba réunion ezala ça ntango makambo ezokomela na bino brisque liwa ezoko annonce te. L'autre fois tomonaki bakonzi bakenda kovisite mais bamekaki kosenga toujours baartiste bamusicien boso organisateur kaka na ngonga boye makambo ezokomela bino ezokomaka yembeyembe eyokoma panique ntango makambo ezokomela bino brisque ozozwa percussion te prise de mesure nini bozokomasa prise de mesure il faut kaka totala ba santé na biso en tout cas likambo ya santé ezozala mwa négligé mingi mona moto tofandi je fais 2 ans nakenda hôpital te nzoto ya lokola motuka ezalaka ere moko ozoka bruit moko na moteur mais motuka etambola nango mais kapa ekotelemisa mpe motuka etambola te mais jour bakosala kapa te awa mpe pane moko ezalaka c'est-à-dire omoni tomoyeka mwa bamalaise mais tobetaka yango mwa kara on le souhaite pas mais nani yango akolobaka eloko moko ekomi sans que Nzambe a ordonné. Donc eza liwa elakaka te moto moko tala ba yo tenga na kufa semaine prochaine pour ça donc il pouvait moto moko te azekaka mais tant ekomi faut bakaka nini ya kusala ke pour que makambo eleka dignement et puis toza babola te donc c'est à dire tozo moto bato basunga biso bato balingaka biso na bolingo ya solo donc on ne peut que faire ça ya moto ezali ke ndeko na biso alela mabien alela mana ndenge akilia
nzamba sepeli ko rappeler tangu na ye lobi pe ko zala ngai ko zala pe ngai donc ko bateke ba artiste kandi mpa kupate batu musu bakufa kabisa sko problème ezali ke toyeba ninde mama papa bakufi na kati ya morgue pe kuna donc mama wenze pe bazalaki na kati ya morgue kuna pe omona ke no enseignant mo pa kufa ki azalaki mais biso lokwa toyebani ça fait que c'est normal que ezala boy mais ezatanga ko wela na te nini donc on est là seulement pour que makambo eleka dans l'ordre et puis ndenge tozo évoluer na famille toza vraiment na kimia na bomoko o biso sala yango to sala ba réunion sur place pour que to tenir pe famille informée il y a autre solo là baye bakabaza courant tout monde a pe ba réalité ba vivre les jours tozo boire aux amants musika pour nous la réunion peut-être tam zo bino la réunion kuna mais moi na pour le tam suma yeza na moto pour me poser la sur place bo talaka a couper na moi ba fête ba parce que ça là ba programme na bango liweye on n'en paie rien au sambisa nzambe comme na fali ka to sangana to cultiver système ya kocha cotisation ko ide sope na makambo bele ka pona matanga te mais ko ide sope pona makambo bele nayebi nandenga bandi nandenge bazotia makala na elongi nandenge bazopesa polo alata nandenge bapesa kombo donc aza petit frère na âge collègue na musala mais toza quartier moko ye kwa mutu ngai mai ndombe donc quelque matadi inongo troisième rue donc au commis tu peux imaginer donc mais est-ce que bana mabele bana kitambo certainement vous avez mon kitambo vous artiste bana mabele awa kitambo balobi et que n'est pas passe par rumeur qu'est-ce qu'il a fait sur la lemba ba tout ça te nanu to che place te et to la place oyo et ko faciliter mutu nyonso akoya na kimia akoka pe kozongana na kimia soki ekozala stade malamu soki ezala salle d'iso malamu soki ezala jardin botanique malamu soki pe ezala vélodrome mais esika oyo bato ebele bakomona ke sava eza te totya esika moko po eleze bato mosusu non pululu aza kaka mwana kitambo te aza mwana ya Congo nde akufi donc partout azalaki epa na ye donc biso toza te ke no te kitambo non on n'est pas dans ça donc c'est un peu ça. Merci. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Tomoni vraiment awa eza maman moko bino tout boza vraiment triste passe makasi lelo namoni na pokwa bosangani et lakisi pena noni tosangani po ya réunion ya likambo ya président Pululu Chiko Pululu oto tukozanga ye yango na omoni tosangani lelo toujours tozana ba réunion pour ya kozwa ya solution ya likambo ya président Pululu mais to ke mwamba munoki na kombo ya scène to boye kombo na obenda na ndela kana nini bato bakozana pese baye bon nga eza gelor oui nga gelor lifanto nga peza gelor ya koma scène nga eza Isma Benda Beauté ya mona na nga eza Kimbongela tozana ye wana toyi kolela kaka président Pululu oyo tozalaki na ye na groupe Saïsaï na lelo atiki biso bon yo retenir nini na réunion lelo nini tosala bokangi nini oyo bato bakoki koyeba mpasi bazoyeba te programme bakosala ndenge nini vraiment bato baza moye bon ya réunion ya lelo eza ke tozana bafeti eleka mpona kolela président na biso Pululu artiste comédien ya mboka oyo ya monene tozala bafeti eleka po eke tozala bomoko ya biloba ezala te eza makambo nyonso yaka eza riske nzambe abendi ye eza ya tour na tour lelo ya ye lobi ekozala yanga lobi ekozala ya ntele ya boyeboye
tozopesaka bato bilobaloba ya makambo toza nango yango wana kaka ya kopekisa ya bilobaloba mpe ya organisation nyonso toza ya président Papa Masumo ya ndenge organisation na ye ndenge akosala mpona président Isba. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler biso na mwa moke bilobaloba nini boyoki na mato ya bato oyo rumeur oyo ezosala keti ya bato trouble? Bon ya bilobaloba na kaka ya ba oloba batitre ya internet nde baokoma kaka yango ba bilobaloba wana kaka ezolobama tala boye koza fululu azalaki normal azalaki anokobela te abanda kobela te azali normal na ndenge mpe tokutani na ye ya lobi nango koza fululu azali susu te apika crise na ndako na ndenge ye tozwa na ye susu te a partir ya ba 3 heures ye ba 5 heures wana bazobengaka ke poza fululu aza te a partir ya ba réseaux sociaux toyokomona ke poza fululu akufi poza saisai andimaki yango te aye koloba ke naye koverifie mpe tozali na ba toyokomona ke ya solo nani président fululu aye kokufa na ndenge mpe tokendaki kozwa kor na ye na mokolo kuna tokiti nango na cinquantenaire bato nyonso bazolela président Pololo. Bon, sikoyo na makambo oyo nyonso to ntango baliwo ezokomelaka biso bato briske bino baartiste c'est vrai boyebani eloko nini bozozwa ngo lokola leson na makambo oyo? Bon eloko nyonso totala nanu eza makambo ya nzambe eza te kaka moto ayeboye nde nazaka boye mbala moko mikufeli makambo ngo eponaka te mais tozosenga ekomolekisa mpe ekomolekisa balongola biso na mama nzambe pena baartiste comédien tozokende pena ya ebele tozokende ebele eloko naosengaka tozala mpe bomoko mpe so lisumu nini oyo toomona toosala oyo nzambe akolimisa biso te mais ambalimisa biso donc tozala bomoko eloko naosengaka bomoko tosunga bafanatique na biso mpo ezala mosusu soni mpo na biso ke so tosali likambo mabe esungi bafanatique na biso te wana kozala mabe toujours biso tozolela président Chiko Fululu diable oyo tobengaka diable monstre tozolela ye baboubacar bato outi na bango bangola baza ya délégation ezali awa ya Brazzaville mpe Galaxy Elvis azolela président Pololo bafanatique nyonso bamaître awaza tozolela président Pololo eloko nakosenga kaka tozala bomoko mpe na gouverneur ya Villa Kisasa Papa Gentini Ngobila oyo atikaka biso te ayebi deya sango mango toza nango ya artiste monene oyo mpe asepelisa monde entier ayebi ke akotia biso maboko mpe na première dame Maman Denise azoyoka biso toujours nde tozolela Pololo mpe Maman Olive Lembe ya tozalaki wana ya ndenge ke ya kolela Pololo donc ya tout le monde entier tolela Pololo na kimia eloko tozosenga yango wana Pololo aza ne grande ya kitambo ne grande ya kitambo ese boyokani na bana kitambo po bana kitambo balobi nde awa nde Pololo aza ne grande ya kitambo ntango nga nanu nasalaki makambo ya comédie te Pololo deya nojoue na groupe saisai para na ye eza fiston saisai mpe ya oyo tokosala biso take baartiste ya kitambo tozoprefere Pololo alelama na kati ya terrain ya Vélodrome na kati ya terrain ya Vélodrome ya biso nyonso mpo tozala na kimia tozala na boyokani Pololo tolela ye na kimia mpe délégation mon bureau directeur dollar bauti par-ci par-là baye kolela Pololo mpe bafly na Galaxy Service tout bazolela Pololo. Yo garda déjà bon souvenir à la Pololo. Il y a de bons souvenirs. Il y a souvenirs naza nango nanu
eza ebele ya liboso ntango amonaka ngai nasali sport ya publicité ya lame de rasoir ntango tokutani na ye apesi ngai mbote alobi na ngai Isma eloko osali yika mpiko kotika yango te okoma artiste comédien yika mpiko continue nango kaka nakomi continue nango naye kosala ya bamiliki naye kosala boye nakomi mpe ntina kojouer toye kojouer naye ntina oui ekopesanga mpe goût mpe ntina bana bakoti ntina bagramalike ana tojouer naye na bapapa océan na ba Christian Shoga tojouer naye na bajinola na baprésident Mbali Osombo tojouer na bango donc esalaki nga mpena sentiment yango nakoyebisa bafanatique na biso toujours tozala calme mpena makambo eleka na kimia. Bonsoir président Diki. Ouais, bonsoir les grands journalistes. Bon, en fait, c'est vrai que le moment où il y a un moment de réconciliation, moment de kusangana. Lelo na poko bakutana kila masolo nini ilikani awa po batu baza na suspense. Ekobima te ekozala ndenge nini ekolila mawapi ba artiste bayokani na famille bayokani na bana kitambo eza nini pena oje. Ouais, merci pour la question là-haut. Dans les sololi matanga ebima. Tu sont type les 4 mais ndenge te sololi vraiment te préférer à un vélodrome. Bon, n'habitez pas opinion batu mususu. Ils en avaient les drums pour tous les artistes en abisso. On va se libérer pour le Congo. C'est ça. Mais na kati ya masolo ni les na ba réunion. Bo bandi ba réunion ni ku ba réunion za journée ni. Bon, réunion pena auto sali lelo nde to bandi réunion. Poto ezalika o alobi kuna o kuna lobi boye to comprendre mais le love ndete to vandisa pena makambo ke mutu na mutu asala boye mutu ezande lelo dimanche nde to pesi pe ba o ba yakite bango ba yeba ka compte rendu na ono to sololi donc il est vraiment bien taka ye monstre donc il est bien to soli kitoko donc c'est pe na présent par le wipo asa pena boanya donc asansi pena biso apesi pe opinion na ye tout le monde pena bien yango na pena ke mais elo moi soulever alors bi c'est bon ngala lobi na ngai mais on se tokangi awa il faut tout na pe présent masumu ce présent masumu za d'accord na yango bon biso pour le monde to soli présent masumu za d'accord pe pour to soli bien. Ça veut dire que le président Masumu a raté? Non, ayaki déjà. Le président Masumu ayaki déjà sur les famille bani, asola qui déjà tout ayibino bosala. Les familles pour nous les hommes en abino. Quand tu bosuka biso to salini to bandi. C'est pour cela que to soulève ma femme. Masolo nini ou bien malbani ezalaki pa président pour nous na bino to boya osala bino. Ozaki ya président Masumu. Bon, alobi mwana aza mwana na bino. Malgré Azar artiste mais Azar mwana bino bino libota nde bo décider o nyonso boki oloba biso to landaka bino biso to na simula bino pour tout ça là que ça pose la bien mais bobo santé que pour Azar artiste c'est pour cela asikile ba onka bon mais alobaki to alobaki na ninga kibo papa côté bino bo sukela nde ba artiste pe boya biso pe neto soli na biso awa na ndenge na biso si tu veux ça rapport président Masumu to sola ki boye non boyoka nizala pour la poule boyoka nizala makasi ezalaka bonso matanga ezala moko kuna lobi mais toutefois tozaka conclusion moko conclusion epesama. Tala caméra tout drive ça bana kisa sal kama moko bana monde entier qui mobile moko ba yiba tena moko kutana bana kisasa bana monde entier en tout cas to ana mawa malgré na loba même maweza makasi na bike boya musika pe boya pe na mawa na biso toka bula mawelongo bo soutenir biso tala musika sala pe biso bien donc bo soutenir biso botika biso te po oya kufaza mukete asa pena mukita asali bile na Congo asali bile na monde asali vraiment bile c'est pour cela tous akara même moral na bino po esa pena biso bien
Bonsoir Jonas. Bonsoir. Vous allez vraiment attaché à l'organisation Chico, plus connu dans Congo ya Polo. Et ce qui est vrai que le Polo, vous avez un sentiment et une tristesse. Depuis ma l'équipe a enregistré ma visite à artiste des familles que nous. Et qu'est-ce qui fait que les lots ou les artistes de se mettre dans le groupe de Bino pour me bon, Narolo Baraka Biso, tous les artistes, à part les artistes, tu comme famille, tu comme tous les famille. Chico, nga mesami ko benge Lumbu Jacques. Lumbu Jacques. Azaki tant mususu makama bandeko mususu ezala bafeti banini akoya mpe boye atie mpe animation ape bakambo yango moni biso bajeune nyonso bacamarade na ye bavie mpe bazali biso nyonso en général bacamarade na ye bafamille na ye côté théâtre todeside yango mo totelemi atanda bamikolo na biso bazwa nano solution. Malgré tout ça là, tous appels que tous collaborer dans la famille. Parce que Lumbu a dans famille. Botami dans la famille, où ils appellent bien. Il y a un moment qui m'a comme nous tout ça là, tous solo là, tous collaborer déjà dans la famille. Tous collaborer dans la famille tam sous. À partir à lobby lundi, nous tokofanda avec masumu baroya biso sokoya lobby tofandi na famille to sololi to yokani to kolela muninga na biso wapi to kobimisa bembe tel jour ezala place ni ba rimer no subande ko ba oyoka ezala ngo yango te jusqu'à présent famille est décidé non te journée pour leur bima journée tolele wapi to nyonso tokoyeba ngo lobi lundi c'est ça quoi en tout cas merci pour l'information. Merci beaucoup. Mais tokoyi koleka bongo te sans que en fait bato on noki on voit tous ça bato média bazokanisa ke toza na information nyonso bino nzoka nde boza na information bon souvenir nini yo parce que rôle na yo nande kona kululu wana ezaki rôle moko un peu bizarre. Eze belé. Sinon bando tanga lelo ti tam sou cassette ko tonda. Eza ba souvenir, bon souvenir eze belé. Eza vraiment belé. Eza vraiment belé. Sinon bando loba. Eza vraiment belé. Bana kitambo boyokani ndenge bana kitambo bazo décider qu'ils allaient m'appeler à bino ba artiste toujours ka rumeur qui nous fallait la fiki. Problème ezate. Bana kitambo soki balingi ki obalela pour na kitambo. Eza problème te. Matanga pulu aza ya batu nyonso. Pulu alongwa ya kitambo akoma ya batu nyonso. Mais soki bandore kitambo ba décider biso bandora pulu la kitambo ba tanke ba camarade banini to louer exemple ne ba lo ba velodrome biso ba camarade pour to louer velodrome pour to la masse biso to ba obo ya pwani. To bo ya ti. Zolinga ke pulu to le lindika bien na honneur kimia nyonso pour molimo na ye et puis na boboto. C'est ça. Dans le comité d'organisation, il paraîtrait que vous avez mis en place. Vous avez moins décision, moins prise de décision à la carte. Vous devez retenir. Le cas pour retenir, c'est là. Na bagno subolo balwabolandate. À partir à lobby lundi de fan dans la famille, au famille boroloba, to lega na ba média. Toroloba to pesa communiquer que batu ba fan nyos balinga pululu ba onyos bazali banda mboka à partir à lundi to mardi ne boko ka soko ça va pululu to bimsa et bimbe tel jour to roler la place boy information bolo na ba rimer no so etambola te pululu azana famille na ye famille faut décider après biso ba collègue à musala to robaksa un plus na sima famille to tambola bongo na famille. Chacun se rose pas liboso si l'on a pour la famille. Oui, mbote, mon frère.
tokuti yo mpe na kati ya mbango awa esika matanga ezali efungalaka te yo ozali nani na kati ya programme ezali oui ngai nazali grand frère ya Chico Pululu ngai yaya na ye kombo na nga Clovis Kisoka. Bon yaya tokoyi kozala toujours kovivre na barumeur oui ndenge programme ya ndeko na yo elekeli sika oyo tokomona bandeko na ye mosusu oyo na nzela mosala azoya awa mwa mingi osololi nini mpe boyokani nini? Normalement jusqu'à présent biso na bango masolo ezokontinue nanu vraiment toaconclure eloko moko te tokobimisa liboso ya bato comme programme ou bien nini tozokontinue na masolo na bandeko ya théâtre nyonso en tout cas bango nyonso tozoyamba bango awa. Alors lobi nde nakanisa eza jour ya suka peut-être tokokutana na bango mpona kosala siko programme kobongisa makambo nyonso masolo ezokontinue nanu. okangeli kanda parce que ye abandaki kotia esengo na mitema ya bato mais sikawa likambo ekomaki na ndenge nini leki na yo oyebi abandaki kokenda opesoki nini wana orimero wana mito ya bato en tout cas leki abelaki mo bamalese ezalaki azalaki mpe kodeklaraki moke nazoyoka neti bien te mais ozotia susi o te susi te nazoyoka nzoto bien te. Alors tozalaki ne dimanche awa ya kotala bamama awa basololaki mpe bien na bamama mais adeklaraki kaka azosentir bien te mais azalaki ne bien gentil ipari kuta azwaki mpe biere ne moko ande nazwi bainformation akontinue bakenda kuna madame na ye na bana azalaki na bango awa. Alors vers ba 2 heures ya lundi bamama bayoka boye Chico apike crise bameme l'hôpital moko vers ba 4 heures Chico akati motema. Donc biso nyonso toza vraiment émotionné toyebi te mais eza malade normalement azalaki na mwa ba malaise na nzoto. owela oyo wana kitambo est-ce que bozwi conclusion na bango nde parti wana bana kitambo balobi ke ye awa baartiste balobi ke no ifo tolukele mpe sika monene bino famille bolobi normalement biso mpe famille yango masolo yango tozokontinue nango mpona kozwa conclusion moko bien biso nyonso na bango baartiste baza famille na ye ya mosala biso oza famille na ye biologique donc tokobongisa place wana tokobongisa tokoyokana mpo tokanga eloko moko liboke biso nyonso. otala kamera opesa message moko oyo kilobima ezokoretenir ndenge makambo elekanaki na poko awa. En tout cas vraiment bandeko bino nyonso bozoyoka ngai Chico aza artiste ya monene deja ya mboka oyo. Chico asali ba œuvre na mboka oyo eza na bato babini danse ya pululu eza na bato lelo mingi bazoko imiter pululu même ba comédien asekisi mokili mobimba. Donc oyo akobosa na ye nayebi te ezala mpasi mpona mitema na biso vraiment bomeka soutenir biso moke biso tokozala na mwa nakamwa esengo quand même. Merci. Ok, merci.